JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi balo balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokili JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote Mopao JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na confiance, merci na patience pe na fidélité oyo bozalaka nango pona soda na bino ya mikili. Eloba Jean-Louis Lubondila botikala na ye kaka moko l'unique na kati ya communauté congolaise. Bandeko na ye koyebisa bino oyo ezoleka na kati ya communauté oyo. Bandeko na biso ya basi oyo baza kosala na misala na bango bakendaka kosala lisolo ya lelo. Bandeko nasengi na yo ndeko oyo ezali mbano liboso otala ngai omona ngai oyoka ngai olanda ngai to partager émission oyo to partager ekomela bandeko na biso ya basi partout esika bazali kati ya mokili oyo mobimba na 4 points ya monde. Bandeko, je suis sérieux, je ne rigole pas, je ne blague pas. Makambo nazo yese bino lelo eza makambo yo na uti kozwa information nyonso. Il y a 2 sœurs na biso ba congolaises ya Kinshasa. Alors quand je parle de congolaises de Kinshasa, je parle de ba congolais en général ya Mangala, Congo Luanda, Congo Brazzaville et puis Congo Kinshasa. Bandeko na ngai oyo ezoleka na kati ya communauté oyo ekomi lokola maladie, ekomi lokola koloka, ekomi lokola naibite mboko esambela lokola Congo ezate. Ba mama basambela koleka mibali, ba église etondi na ba mama, meka ba mama ba kosala mabe, ba mama kaka lokuta, ba mama kaka moyibi, ba mama kaka baza ko escroquer bango na ba pasteur, ba mama kaka baza kosa bango partout. Donc c'est-à-dire que peuple oyo ne barate basala na matière nini. Alors quand on lobi ba mama nazo beta c'était na ba mama na biso, ba sœur na biso, ba sister na biso, ba cousine na biso, ba tantine na biso, bino nyonso oyo bosalaka na ba EHPAD, na ba maison de retraite, bosalaka na ba femme de chambre, na ba aéroport, femme de ménage, na ba bureau industriel, na ba société minene, na ba bureau, bosalaka pe na ba aéroport, partout bozali, bandeko na biso ya basi, et surtout oyo bosalaka musala ya pasi ya bakoko. Musala ya bakoko eza tellement difficile. Bandeko na nga ya basi, je vous en félicite. Na point wana na kopesa bino vraiment respect. Vous méritez votre respect.
parce que musala bosala kaya bakoko kosokola bakoko kolatisa bango koliesa bango kolalisa bango bandeko na biso misusu balala kuna epa ya bandako wana bakoko o basaka na ba privé basaka na ba association ko s'occuper na bana oyo mitu sala bien te otobenga lokola bana ba o bana cerveau un peu décalé retard ya cerveau et puis bana ba mongol oyo boyebika ndenge zalaka ba sœur na biso donc vraiment ba mona pasi na musala basalaka na yango na yeko pesa bino coup de chapeau na yeko remercier bino na yeko respecter musala bosalaka mais na musala bosalaka esenga rapé beaucoup de maîtrise, beaucoup de contrôle et surtout éviter mabé. Na ozala mulaite o ekomeli ndeko na biso ya mwasi asala ripa ya bakoko mais ayibaka nini ayibaka ba chèque. Alors ngai lo na ina lo bana liboso avant que ne musika na lo bana eloko moko na lo baki na bino na obeta sete na mangobetali koboto la mikanda ne bato lingo ndimanga te ba biso da poto yozo bangisa ba congolais yoza yuma nyangala kata moko boye oliko tika ba congolais tranquille te aiko maneno motema ya mama Hortense na Deka na Danemark oyoki balobi soda ya poto aza yuma nenga na yebi ke yuma zalaka te yanga pe zalaka te mais ba congolais nga nazo comprendre bango susu te peuple na yebi te soki peuple faut basa na nini alors soko zolo ba vérité ezo sepelisa te soko yo seki na yo batelemeli yo tango zolo bana mwakanda batelemeli yo c'est-à-dire peuple moko on a du mal à comprendre ce qu'il y a linginini. Alors ngai na yeko yebisa bino makamba mikanda ekoti na ba situation nyonso ya mabe. C'est-à-dire que soki bakangi yo ne loko moboye oyo ke ba omona ke eloko wana eza mabe par rapport ya mboka na bango ba o raté yo te ba ko raté yo te. Alors ndeko na biso ya mwasi bazami balé basali ba délit ba dégâts donc banana o ali boso na baki na bino bandeko na ngai bakoboto la yo mukanda ka pona loka mukeme bolinko yo ke la soda poto te bozumo na ngai lokola soki nazo ya okuta na bavi na bino misusu kuto omona donc cerveau ezate batanga ba classe te ba brouti ba analphabète ba idiot bazoya ka kote la soda poto ote yo zo bangisa ba congolais mais soko liki ba bangisa ote ndeko na ngai tika muyibi mais tika mabe. Bon, nalinga de l'homme rapidement. Ba congolais. Nalinga nango comme pasteur te. Nalinga comme pasteur te pour na yebiki na osama masumu o pasteur basalaka. Na na robimisa bino mbongo na niveau mo ya osana te. Donc nando ya ko kosaka bino bena donc bo pesa ba mbongo totonga etonga ya nzambe. Donc nando yo bimisa bino ba biloko mo boye endo bimisa bino ka mbongo. Donc na yebna na binga bo nzamba talisinga lobike totonga église moko munene ye moko ko ya kovanda kati église wana akoya vacances et botala ka nzambe kaka ko ya vacances il faut kaka boluka bo pesa bambongo nusu bobombaki na ba caisse bobombaki na ba compte oyo nusu bobombaki ba bombongo na bino ba commerce na bino bo pesa na yebi peuple waza peuple ayuma peuple azoba peuple moko donc inconscient, peuple moko ignorant, peuple moko donc y a croyance na niveau moko nan na monate. Na yebi ke boko bimisa ba mbongo.
nalinga nango comme pasteur te parce que nalinga nango sala lisumu o pasteur basala parce que pasteur wana basi ba comprendre ndenge bozala bayebi ke peuple azali peuple moko boya banga ani pampamba ani peuple moko comprendre ani loko moko te peuple moko donc analphabète mingi o batoni na kata l'église mingi o batoni na kata l'église o bagenda kosambela pona bango luka mabala bango luka nzela poto bango luka richesse bazolinga babonga na vie mingi ba analphabète na kati mingi ba buti ba idio naloba soko lobika soda poto yo bangisa ba kongo soda poto yo soda poto sali nini. Alors nalingi na remercier sœur Nabiso a vendu na Villeneuve-le-Roi na Val-de-Marne 94 Francine Chilumba. Francine Chilumba. Sœur Nabiso moko ya gentil, o ya kanisi soda ya poto na mai na coca na chocolat chaud o ya lobi ke soda ya poto musalo zusala osungaka bana ya mike ba shege bana ba orphelin osungaka ba mama veuve en tout cas soit moi lisungi oyo moi petit rien oyo okwa kosunga bana wana omela mwa koka osomela ngota mwa mai mais ngana ngina yebisa sœur na biso ke eza petit rien te oyo opesi ya motuya yo benyango petit rien mais ngana benyango motuya. Donc merci na Villeneuve-le-Roi jusqu'au Vandi na Val-de-Marne na 94 nous en France nzambe ya pambola yo bandeko makambo ezo salama ezali po bato bazwa conscience. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.